samba yonzete na bomo nakacha mai yo mai na bomo nakacha moto yo fait de bomo amen alléluia nakachi ya bato yo fils de l'homme nakacha bakati ya samba Yemoko l'homme se signature na zongi les sous. Bonjour à vous et bonsoir à vous mes fans. Bandeko yangai. Famille nangaka rabino ndenge na lobaka na bino ke to zongi les sous na kati ya masolo. Si tu es ici pour la première fois, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne et que ça la plaisir, on va partager des bons moments ensemble. Sinon, biso toza bien, toujours souhaiter que ba nouvelle écoute yo na santé ya kitoko. Ozala vraiment prospère na vie na yo quoi. Talaga tozana journée mois de la femme o toza ko célébrer basinyo so moi oyebi masolo ndengezo kende ba mama ba chéri ba leki na ba palin bazana na kimia sinon biso tozala quand même mawa ezo sala na kati motema po tozalina papa na biso moko na oyo babengaka na kombo ya Koffi Olomide. Sinon ngai na nisu ko benga ye papa te na ngi pe su ko benga ye viete akomi Petit Koffi Olomide. Donc Petit Koffi bazali soki Congo aza ba congolais baza bien ou bien ba congolais mitu esalaga na moment oyo ba congolais fallait to banda ko boycotter tata oyo po tata oyo aza ko mema société na biso na débandade aza ko mema société na biso na ba désordre moko mais batu bazo comprendre ete batu bazo otika eka nengwana na yebite pona musique ya sala na yebite loko nini gouvernement chaka mo na mbalo maboko te pour ba délire ou bien ba débordement ou bien ba bordure ya père oyo Koffi Olomide e bandi lelote e bandi kala mais à chaque fois ayaga na TV alingi azala toujours lokola ye victime comme la main noire moko ezalaka na sima bato balukaka ye mais yende mobomi ezaka lokola bo nde Cameroun bakangaki na Yaoundé kuna aza ko sasa bana basi mais na public bosoka bimi bozo bato musu bazo monene ti mutu malama edaka pe bato bajara ba Koffi Olomide ko bato ebele bazolela ba danseuse balela awawa mbala na mbala ke na mon frère bakangaka bato bakangelaka bato aviolaka bato alalaka na bato na sans consentement na bango donc Koffi Olomide alala na ba danseuse na ndaku na ye wana sans consentement ya ba danseuse biso tout oyebi congolais mon côté lelo akuyi kolobake apesa mona na epa Koffi à moins que congolais wana zalaka ba congolais ba maléré o adingi ke mona na eta mususu Koffi abala po na mbongo ni soki ba congolais ou basa vraiment na ba conscience okotika mwana mosi de pa Koffi po yebi déjà sort nini ekozala siko ba bêtise wana nyonso Koffi asala ba bêtise wana nyonso Koffi Olomide asala toyoka rango et pas ba danseuse na ye toyoka rango et pas ba travailleur na ye ba ouvrier na ndenge nini Koffi Olomide a se comportaka. En tant que musicien, c'est normal, mais c'est normal, c'est normal. Puis c'est tout ça, les musiciens belé, Namboka, se comportent jamais le la Koffi Olomide. Les cas, il va falloir pour pas se comporter jamais le la Koffi Olomide. As un musicien, le la Koffi. Donc, musicien, il faut se comprendre digne Namboka pour boza ko tambola n'emblème Yamboka. En plus, il passeport diplomatique, va payer. Tant on a un passeport diplomatique, c'est-à-dire aux diplomates yamboka, il faut quand même na éthique, na morale, aux na moralité, moko ya bien beau pour batwa mona que aux représenter les Congolais. Mais non, Koffi Olomide non. Botala eloko auti ko sa na suka. Ko yembela mona na ye, ko humilier mona na ye tina niveau oyo. Mais ohebi nazo kamwa ezolekela ngai un papa lokola Koffi akoki koyembela mwana na ye Didi Stone nzembo ya boye aimilie pe na mois de la femme. Et ce qui est louche, bana basi baza ko mona ngo c'est bien ayembeli mona. Donc mais on est où là? Didi Stone mwana oyoyo to yana na Didi Stone mwana oyoyo azamona malamu aza mwana malamu yo imagine kanga misusi ko imagine ke oyo kaka papa na yo ba bêtise onyoso bato bayoka balobaka pona papa na yo melaka ngo kaka omelaka ngo. Je pense que Didi Stone be ta musuna ba mofle wana baneko ya abaneko mona pe Koffi Olomide na ba faut pas musubi ampe akengela pe Koffi Olomide côté musupe boye e likamugo sama na ba danseuse amela
po aza mwana alinga kobimisa salite ya mwana te. Boyebi makambo oyo nani ndeko na biso salobaki alobaki ni ke bakotikela ye Diddy Stone na kati ya Paris azo gogola Diddy Stone. Donc Diddy Stone wana mona mingi pa ba danseuse. Po ba danseuse presque donc 80% ya ba danseuse bazala mbanda ya Mama Lia. Siko mbanda ya Mama Lia bazotikela ye batikela ye bana. Ozo imagine tala sort siko mwana bozotika mbanda ozotika mbanda kengelo mwana sanke yoye bakwe o mbanda dans la minute wana mbanda zozo pe mwana zoko gogola ye po ya saloba aloba ke moko Diddy azoleka boye pe apesi kanda bendi ye egogo ozoma ba Diddy Stone nazana ba sekele wana tu toke na réalité ya masolo bokomona ke Diddy Stone atikali ko manquer père na ye respecté. Na mondi ya lelo batutu bazo salela réseaux sociaux. Mutu nyonso aza na droit mwana nyonso aza na droit asala challenge ndenge mutu nyonso oyo sala challenge. Eloko nini Diddy Stone asali ya mabe po a mériter chanson oyo bayembeliye et pas ya papa na epo ba emilie ye ndenge obo père wana zoko emilie mwana. Mais tout ça là papa zoro mimuna ke non ye akoyi ko pesa bana ya batu conseil. Mais ye moko azoko komi pesa conseil te to mona ye ndenge na age na ye mokolo ndenge wana ko diota bana basi bana mwana mwasi na Paris na Fesul to mona ndenge ni Koffi Olomide asala na Kenya to yoka ndenge nini Jael show ndenge nini a décortiquer nzoto ya Koffi Olomide tout ça là ba Diddy Stone ba anglo bakango. Mona nini oya koyiko ndima papa ndengo wana azoko humilier ye na miso batu boye. Toyoka di papa Koffi azoko draguer mwana ya camarade ya Diddy Stone. To mona ba video yeza na internet ezotambola. Ozuyoka ke ozana papa moko pervers, yusko ozana carrière. Bon Diddy Stone ndenga zana carrière. Azana carrière OK, il faut à protéger. Carrière na yona yango mozezo pesa mbongo. Mais tala le père, tala ndoki ya papa, po makambo pe nyo sizo kota pona magamba fali po Diddy Stone pe azoko s'afficher mingi na fali Diddy Stone nenga zokende ba concert a fali bakanda wana ba retour wana ezopesa jalousie ya boye tina mwana na yo moko petit Koffi Olomide. Il faut que benga gaye petit pour azoko mériter que bo benga gaye vieux Koffi ba vieux mo pa wana fwe longwa. D'ailleurs, écoute, on a parlé, on a pesé déjà hors de moutou mogote, pas une aux alendiens monnaie au bébé de soute. À moins que ce na yogi bon sentiment mogo boye bon. À part ça, bah nzemba ko faisait sur na ba sentiment. Bozo tala niveau ya immaturité ya Koffi Olomide. Tala niveau. Oko yembela mwana na yo nzembo mama yenga pekise yenga donc opesi yo moko mwana oyo moko papa opesi mwana na yo soberge po batu ba finga ye po batu ba humilier ye po batu ba honorer ye po batu ba sala na nini. Est-ce que na Congo tozana ba jara bana wana? Non, tozo mona nga pa Diddy Stone. Pe Diddy Stone pe azo mériter nzembo wana te yo yembele po Diddy Stone a manqué non to moni pa Diddy Stone a manqué respecté. Pozo Diddy Stone a zaki pe impoli a occupé ko ya ko cha caméra abandi ko démarrer yo po to yebi ke Diddy Stone nga zana ba secret belé to yebi biso kutu batalibanda to mona ndenge nini ba secret na yebi maka basi nyonso zala na bango ba danser nyonso zala na bango. Mais Diddy Stone naza mwana malamu encaissé trop. Et yo papa mokolo ozuna mwasi na yo bobandi ko yembela mwana ya batu mwana ya Mama Lia banzembo. Ah Koffi okola okoya kukufa batu baya kolela Thérèse mamutu so akufi ayebaka te bosoko bayebaka yo ebembeno fo bazwango vraiment fimbu donc ozu chikoti donc ba chikote yo. Pour niveau ya mutema mabe yozanango non ba Congolais il faut kolongola ba race boy nani c'est pour communiquer na musique na biso ko évoluer te na ba race ba Koffi et quoi qui jamais ko évoluer na ba race ba Koffi ngana ebisaka bino ke Koffi Olomide mutaza créateur bon qui combattait zalaki nango mais Koffi Olomide ayaki kobata masima ya ba combattant na nzela sokoko. Na saela bino ba video na lakisa bino ba video ndenge nini ke Koffi Olomide azala sima ya liwa ya papa Wemba
nalakisa bino nazo bato ebele nani oyo Kamioneti Mbola albeta lisolo lobike mutu wana azalaka na motema te azana motema te ayokaka mawa te c'est-à-dire soki alingi asalo likambo asalo mabe akosala yo toyoka zobosi avant kufa ndenge nini atémoigner pona kofi c'est-à-dire mabele kinde reprend na mutu oyo mais c'est lui ye mutayaka sikoyo kobima lokola victime ye mutayaka kobima lokola bato baza koluka ye mabe ye mutayaka kobima ti epa ya mwana na ye moko azobimisa mwana na ye mabe po ya bima malamu tala niveau ya tata ya ndoki yango kopfale ayembaki ato kati mokila ato pikoli maseke bakoyeba yo na bizaleli zabolo ya Koffi Olomide aza zabolo il faut que ça na attention keba na ye nenga zo sala didi nenga ko sala pe na bana mosusu soki na mwana moko zo sala boy bon na bana baninga c'est pourquoi monike azaka na mawate na bana baninga c'est pourquoi monike anyokola ka bana basi na niveau moko impossible tozali awa na bino to kotala ndenge ni ba osuka na sindi po sindi aza moseli bosa Koffi te aza pe ya suka te po Koffi nenga za wana aza pe na banzonzingi pembeni toyebi mais tozonga na sindi